eza na déforme ya catégorie ya séparation catégorie mususu eza ke nombo mobana na zoa ngalo kwa likangu toto avancaki na ye ke bien te boto kabwani vient nga ana tena nga soto monani na moni chéri na comme semeki na nga mais na séparation mususu ya kanisa ki aboyinga nga na otu ye pa kanisa aboyinga nga na otu wana ce que comme ka séparation ya tembe et puis séparation bongo eza ka difficile ya kende libela ke to kabwani libela nyonso wana eza onde kona biso sila uti koloba eza hypocrisie pona papa na biso Caleb ya mutu ezali batela mwaso na sana ndako lelo mama wana akoti miniature pona nini okenda koluka makambo wana edina neza ki na kuku ebimi na poisa pourquoi mbande koti ayepe ko confirmer dina na pe na TikTok azola kisa penza ke makambo zoloba eza ya solo rien à dire la grande tourner page et pas na esala mibongo et pas pe bande ko mususu eza bongo omona muntu mo atambola na peshanga mafunga sila yango lobi toza ba hypocrite eko simba te boso boye tolingo sa na guerre te mais to na guerre o ebatami na se eko simba te yango Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. malamu tongo elamu na bino bon début de la semaine babone na biso ya Sarah Tola TV na émission na biso ya Zip Zap oyo bongo ezali présenté par la votre blogueuse influenceuse Sarah Tola. Alors lelo na kozalanga moko te na plateau pour na analyse ya lelo to kozala na maman Judith Kalanga na yebi ke bolinga ke mingi tala ndenge bo sepeli na ba commentaire. En tout cas to kolobela sujet ya ndeko na biso dinana na président na ye Caleb Tukebana. Et puis tokolobela pe na lisolo ya sila bisalu tokobeta tozonga moi sima muke parce que to ça la vraiment analyse ya makambo nyonso ezolekana sur la toile. Alors sans plus tarder na opesa merci mingi Nathalie Ngala pas derrière la caméra. Merci na bon Denis Monseki, merci na ba sponsor nanga Majabu Gospel, Azir J Magic Adasa, Gam Molato balobi mafuta o ekongengisa bana basi ekolongola bana basi banduta. En tout cas, Gam Molato sans itokinone
félicitations encore une fois de plus. Nous appelons à Azir Mafuta Yabana Mibali, Fondation Saratola. Merci beaucoup Natata pour Efapika, ma grande sœur chérie. Et puis merci Nabatunios, tout au bout de la émission. Pebolinganga, vrai nanga, dédicace na souka émission. Alors, Tadinga là pas. Je peux nous même langage nanga pour la plateau quoi. Moi j'ai dit Kalanga. Maman Sarah. Maman nene bonjour. Maman nanga yonde na zoko côté tenti. Au monte ka va to bande émission na bandi olela. Je crois ba bonne na déjà ba tuni. Moi j'ai dit nini yango boyaya ba maladie à tentir déjà écueilli à cause des antibiotiques dans un basali grâce tozali. Merci beaucoup maman Judith Kalanga. Boni pe musala. Musala zo ke bien na ngolo nzambe ka kelanga ndezo beta biso mezamba lo sa biso bolamu. Merci na ba vrai na biso batika biso ti. Bazala wana pona biso basipota biso balinga biso kande toza to pesi bango ba merci ebele merci na baboni ya Jika TV News na benga bango ba étoile. Merci pe na babone ya Saratola télévision bazali wana ba combattant na ba combattante ba batika biso te bazala wana toujours. Merci na ba ope balinga benganga pour encourager nga na nyoso to salanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup maman Judith. Nanga na bengo banda kala mais le pas na ba banda ekobela. C'est ça. Atika ki o se rétablir en moké. Maman Judith maman. Oloka ki solo maman Sila. Na yoka ki maman ngai. Je crois kana katia maladie na salaka mo analyse moko na Jika TV ezalaki ya vidéo te parce que wana penza tentire beba ki makasi dona salaki kaka vidéo ya nini audio ya pamba na lansaki na yokaki na landaki ebandiliti suka émission wana nyonso eza na ba place na emaki eza pe na ba place na emaki te mais na landaki émission ebandiliti suka mobimba. En tout cas merci maman Judith pour landaki émission mobimba. Sikoyo analyse nini okoko sala na émission wana aussi la qui est pas France Stéma et pas Vincent Chilus pardon parce que émission wana eboti ba émissionner ebele batu ba fingisi la aza orgueilleuse afingi baninga na ye baza ba hypocrite na olinga vraiment osala analyse na yo na passage à Sila et pas Vincent Chilus. Merci beaucoup maman. Passage ya ndeko na biso Sila oyo nga na fan na ye. OK. Na lobango chaque jour naza fan ya Sila Bisalo parce que il suffit kana mona a jouer kaka. Dona banda nanga kako seka. Basa le rete ba chena mama Kalunga. Do so ba chena mama Kalunga filme et baby. Okoye bate olanda maloba ya nani okende wapi. Donc pona nga d'abord Sila a naza fanatique na ye. OK. Donc parmi ba fan ya Sila nga pe nazali nazui parti oya koloba ke Sila traita ki batu ba hypocrite. Cela veut dire que Sila traita ki mutu hypocrite te Sila traita ki batu nyonso y compris na ye moko. Ezana mutu moko pa poser ki nga question na loba ki eza kaka na monde ya théâtre te. Hypocrisie eza na kati église. Hypocrisie eza na monde na biso. Hypocrisie eza na monde ya musique. Hypocrisie eza tozobotama ozana mwana na ya ucho sala ba bêtise n'école mais alobite mwana komi hypocrite devant tout yo mama na ye azokosa yo za nini hypocrisie mais mwana na yo propre oyoki douleur 9 mois mais mi aucun hôpital obimisi mais mwana a komi hypocrite devant yo mama ça veut dire que biso nyonso toza ba hypocrite yo chroniqueur aux sala analyse ya émission de Konabiso Sila Bisalo aux hypocrites. Yo animatrice aux télévisées aux sala animation na yo lobi Sila traita ki bato ya aux hypocrites quelque part. Il y a des choses auto comme akaba hypocrite tam tous aux olinga ki angote. Ouais. Olobi pona misala ka na se couvrir. Je dois faire ça. Au salé l'hypocrisie. Alors débat wana tokoki ko enterrer yango. Nalingaki nazwa terme wana to maloba wana soki Sila lobaki vraiment na monde théâtre ba hypocrite baze belé makasi menga nazala aloba biso nyonso toza ba hypocrite c'est que yebi na monde théâtre Sila za kulutu na monde théâtre Sila yebi musala na monde théâtre abandi lelote ana moi histoire ko beta na monde nzonzingo we sangisaka muto auti na liboke boy bazami tano 10 basangani bayebani te me producteur moko alobi na lingi Sila na bingi Sila na bingi nani na basangani nde jour bayebani wana tokoyeba o azaka hypocrite o alobaka mingi o asala kaboy eza wana po na bantu nzinga jouer mingi
donc aza mieux placé pour abeta lisolo ya hypocrisie na monde ya théâtre soki mpe bato apresse bafandi bamosusu mpe bakoloba baza mieux placé mpona kobeta lisolo ya hypocrisie na monde ya presse eza par exemple yo osepelaka te moninga oyo boza na ye métier moko avancé soki omoni ke mikolo wana boza na ye na métier moko aza na game moko ya makasi okoma ocréer mwa babiloko moko ya cc mais likolo oza bien tokobenga ngoni hypocrisie mais ye ndeko kuna azokanisa naza na ye mais na cc oza na ye te pourquoi parce que omoni ke ndeko azomata nyonso wana tokobenga ngoni hypocrisie eza makasi omoni ndeko moko akomi bien nzambe atie na mwa bato ebele ekomo créer mwa bamakambo wana likolo nango soki ozomanifeste yango na kofinga te soki ozomanifeste yango na koloba te na cc eza hypocrisie donc biso nyonso de nature toza bahypocrite d'une manière d'une autre ndeko cameraman azofilme biso aza hypocrite d'une manière d'une autre aza na bagafu mosusu asalaka ocomprendre te soki otuni moya affronte oyo eza te akomela eza nini hypocrisie ana babiloko mosusu akosala na présence na ngai osala yango te eza nini hypocrisie. Merci beaucoup maman Ginette Kalanga ningo semboli penza na bosolo nyonso likambu ya mama Sila mingi pe na nini na tuna likambu ya président Caleb na mwasi na ye na dinana na kozonga no Sara c'est là na molimbisi na na plateau na ye na lokoke te ezali ma côté moko na sepelaki na côté mosusu na sepelaki na émission wana côté tiko négative merci maman voilà côté négatif ezali surtout place biso tozali église au milieu du village place yo mama Sila batunie likambo ya bato bayaka kofinga bato bayaka kofinga bato na kombo na ye na télévision na ba réseaux sociaux ya lobby ba wana baza ba fanatique ya ko diriger ba fanatique te non l'édification maman ngana sana na lobakelo ko mingi même na Jika télévision nazana mama Sarah Aurélie bayambi une émission quelque part Aurélie bien yebi que maman Judith va coopérer très bien na mama Sarah maman Judith va sololaka bien na mama Sarah oza epananga to sololaka bien na benga ko mwana nanga bayambi une émission sans problème oko finga mama Sarah soko lobi ke tozalaka bien mais bozalaka bien pourquoi batu na yo bafingaka moto yo ozalaka ne bien ekosalema te place wana pende hypocrisie oye pa joaki ka aloba ine clair ke toza ba hypocrite po epa na esala mibongo epa pe bandeko mususu eza bongo omona mutu mo atambola na peshanga mutunga Sila ekosimba te yango alobi toza ba hypocrite ekosimba te liboso boye tolingo sa na guerre te mais toi na guerre o ebatamina c'est ça so ba ya mieux pas ya muto yebi ke déjà que sujet wana eza glissant po nanga na kosimba te yaya soko yebi ke ozananga ko sala yango te po yebi ke tokoyokana te tika ponga nana mutu wana bien yo kende ba ya mieux sentiment émission ke finga et pourquoi donc bango nyonso tozongi kaka baza Sila loba ene bien c'est que monsieur Sila loba ene bien hypocrite c'est ça. Merci maman. Merci maman Judith. Kotala sikoyo vidéo oyo circulaki na réseaux sociaux na fête. Dina naninga boye kopesa mwasi ya Caleb mbote. Na réaction na etango Sila yambi mwasi ya Caleb. Analyse nini ko ça place. Merci beaucoup maman. Na seki nani. Biso nyonso toyebi histoire bien. Babiete histoire babomba kangote. Bandeko toza liboso ya etando enene omoki ekete ezali radio tozali liboso etando enene omokili mobimbe komona biso bandeko dinana sazaka mwasi ya ndeko na biso président Caleb bandeko toyebi te love na bango ekomaki na degré nini wana tozoloba likambo ya président Caleb akolimbisa biso parce que quand même aza responsable oyo analyse. Attention, naloba kango bien. Clash, yo, kingandi na yo nani na yo na analyser, c'est une autre chose. Merci beaucoup. To éviter degré à bolingo na bango zala ki na degré nini te. Du coup,
président Caleb asali nini atiki ye abali na ye mwasi mosusu mais na histoire ya président Caleb oyo alekaki oyo nga moko na kondanaki ye ni fallait pas parce que soki oza leader eza te ke ntango nyonso soki baleki na nkombo na yo fo olekaka non leader asupportaka chose grave pas président Caleb ezala ate président Caleb motema neza moto trop mpona korépondre na chaque événement elekaka na nkombo na ye attention presse oyo oyo biso toza tokokweyisa moto à travers baquestion na biso question kaka omoni ndeko na biso sila alobe mabe te mais presse na banaliste na bato bazekaka batransforme yango na ndenga mabe. Moi je ne trouve pas nécessaire ya dinana soki apesaki mwasi ya président Caleb mbote te baza bambana ce n'était pas obligé baza bambana mais biso to conjuguer on est na passé qui va kabona déjà maman na comment la vie na merci beaucoup on eza o baso faire passer sur les cas na TikTok a dinana yes o waneza o baso faire croire biso sur la séparation eza na déforme ya catégorie ya séparation catégorie mosusu eza yake nombo mobana nazwa nga lokwa likangu to avancaki na ye ke bien te boto kabwani viens nga ana ke na nga soto monani na moni chéri na comme semeki na nga mais ana séparation mosusu ya kanisa ki aboyinga nga na otu ye pa kanisa aboyinga nga na otu wana ce que comme ka séparation ya tembe. Et puis séparation bongo ezaka difficile ekende libela ke tokabwani libela ezaka tobeti pa liboso moi erreur tozongi lisusi tobeti pa liboso moi erreur lisusi tozongi sima ça veut dire que moko na kintu ki tokutana mona kintu ki tomo parce que moi je ne trouve pas l'intérêt à dinana na Caleb baboya na kala dinana beta moi sa Caleb kala je ne trouve pas l'intérêt à dinana na Caleb bakabona dinana sala bambwakela na TikTok na niveau ya dinana je ne trouve pas neti nga kalanga tala masara omoni so moto akiparote yaya yango na tunaka bato balobaka TikTok ezaka place ya kobwakela bambwakela omikosi ezaka place ya kobwakela bambwakela na bato yo kipaka omoni ntango yo oleki olobi na bwakeli yo mbwakela est-ce que imagine est-ce que moto wana azokipe oh yo zo imaginer na mutu no ke na bwakeli ye non eza na mutu mususu yo zo sala ba salite no kuna kipa kote po akalikila kayote mutu so akomi na point ko bwakelo mbwakela seka akalikila kayo wawa oza na mémoire na ye ndalo bindenge na lati botika na chango na TikTok po atala ndenge na tamboli botika na laksango po ya mona seka okalikila nga yo zo sala ponga na mona menga na mona côté c'est différent. Pourquoi une grande dame comme elle passé et c'est l'équipe tu as ta vie et tu commences à mettre des chansons bizarres na TikTok ya bambwakela soi-disant na zui mobali nanga sika non je n'ai pas un problème avec la dame je n'ai pas un problème avec le président ce n'est qu'il analyse question tout ça pourquoi ma mère ça la mode ma mère a déjà tourné tant de tourner et wana nde omoni mwasi soki akosalaka biloko ya rivalité atourne page te azaka nayi mobali pe soki ana bilobela atourne page te ya bango mbalo nde bana bolingo mo boya koprouver nalobaki yango déjà masara bara nango et nazoloba na la dame qui est à la maison ya osala attention ya koretirer nano mobali na ye na presse encadré na ndako na presse wana nde kobengeli mikolo dina na ye mabe na TikTok yaloko abake kotumola mbwakanda yaloko abake kotumola mbwakanda mais est-ce que c'est important na nyonso eza important parce que tant bazaki na relation mokilo mobimbi banda koloba bango babanda wanga mokilo mobimbi banda olakisa bango banda wangana mais ce n'est pas important est-ce qu'on a une émission président Caleb très bien bandeli Chisuka d'abord place analyse de l'émission na immaturité je m'excuse immaturité na kati pourquoi président Caleb oyebi dina na banda bo mwana ndengo beti lisolo mais pourquoi tango batuni oyebi dina na olebi d'abord hésiter après le oui na yebi non
immaturité na kati. Est-ce que ça qui compte à rendre mon terre qui pour rendre pas dit n'importe qui tient moi sinon. C'est du faux. Contre rendre bakiti saka et pas ya moto ayebi bolungu note. Basala ngwe pas moto ayebi bolungu. Oya yebi bolungu loko ça il est jamais contre eux. Oya yebi ndengo kitsaka leçon na yo. Oya yebi ndenge bobandaka e bandeliti suka basala ngo contre rendre. Contre rendre basala pas fi moko boye azana na niveau ya mwasi na ote olinga yete soit olinga ye boye bana banzoto te siko complexe wane comme otinda fi wana abude mwasi na non et pas dina na mwasi akale bazari rival na ye ouais bazari rival na ye conseil ni kasoko pesa na dina na soka otala yo na président Caleb c'est une grande c'est la grande que j'aime beaucoup ce qui réellement dina na déjà tourné page. Cela veut dire qu'il a tourné en haut directement. A tourné en haut mbalamoko. D'abord, on a dit, on a fait, on a quai, on a ni. Les ananabambois qui ont TikTok, mettre des chansons bizarres. Ça n'a pas d'importance. Et ça peut niveau na yote. Moi, ça n'a pas de l'obanaye. Et ça que bien sûr, l'émission n'a pas de balandango. Et ça que, à conseiller papa. Soka yena, pour y avoir homme public. Soka yena média, ils apprennent à colober la activité na. Ils apprennent à colober la makambo et tali président Caleb. Histoire na ye, théâtre na ye, zandengeni. Pas buzoba moko boye ya salité zata na niveau na ye te aleki. Pourquoi ba président msuba salate? Ba président na basala buzoba te. Ezaka muto akena sima boye président Caleb. Yo pe mbala moko tango yoki kaka na ye ko se défendre. Tozo exemple ya makambo mélodie. Et où met la quitte comme à niveau que nous ça la tiba test, ce n'est pas normal. Il y a sa présence à leader. Azana bana o lelo ba komi batumine o yabimisi. Tine ba fandi boata ba toyebi kingande za grâce à président Caleb. Et là on a osenga na mwana mwasi na mosi na yandako eza ko garder mobali na ye soka koleka na média on a leke pas saka tola rien que kolobela pona théâtre na sika rien que kolobela pona groupe cinéma rien que pour la wana, rien pour la colobela peut-être pour l'actualité mboka pour za mwana mboka, rien pour la colobela peut-être pour la makambo fondation songolo oui, mais makambo est talibasi benda eza ko honorer yete, eza ko détruire pe carrière na. Maman j'ai dit question moko elinga, siko na état o ekomi boye, moi ça ndako ebi kebi na zaki ex Caleb. Na état po o peke dinana a komi ko rendre compte na moi ça Caleb ndako. Est-ce que dinana on continue sous la groupe Caleb? Na Sinart. On les a très important. Est-ce que Kosimba? Tu es bien dépassé à côté bazaka. Tu es bien dépassé à côté bazalaka. C'est quoi? Ils ont dépendre na. Oyo kanedi na na. Ils ont dépendre p. Pour dire na pas quoi produire ba film. Ils ont dépendre p. Na dina na yemo. Maman, biso tozolo ba aw, tozolo limité aw. Oh bango basola na téléphone est-ce qu'à continuer pour d'interrogation est-ce que à kotika pour d'interrogation oh tota la kaka tota la bango mais conseil za moko gos na pesa eza travail quand de bazawana aza yemoko te moi banini wana kana ke belemi ba musu ba continuer ki ka musalati ba continuer ki musala lokwa ba continuer ki musala problème ezate yepe soka akofanda a garder côté musala. Mais côté privé, Atiki Alobi, non, les messieurs ici est déjà occupé. Abetakara. La vie continue. C'est tout. Parce que vieille mon quoi lobby, Azalara nekala après Bali Mami, après Tango Mami et Sili, après Baluka tu vas zonga. Sert pas à la Kikawana chéri nanga. Mutoye sika ba honorer ba balio moni keza normal te visser nangai donc on est au vieux ai atika donc c'est à tourner page bien sûr alors Alexandre ça tourner page vie na normal makamuna sika tout c'est normal mais à tourner page maman où est nécessaire pour tourner page ce n'est pas important président Caleb atika na makambo ya média atika makambo ya média c'est bien yaza mutu ya bato koloba makambo média page ne ko sala ba film na ye ko tia c'est normal mais ko yaka ko défendre ka ba biloko mususu oyo ba youtuber ba o lobeza kitoko ti eza kitoko ti obengi journaliste moko bo pour sala ka émission moko bo na sima nango créer mama na likambo c'est ça oso ti lelo makambo ngo zo sila te
C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, maman Judith Kalanga. C'est beau de penza. Il y a un mituna na biso. Maman Judith, je crois que tu as cette émission na biso. Pour Yazarani, de Bonam. Dans la publication de Pépéniel. Zamba Zolo. Beta Jesili muta commissaire en Christ. Zamba Zolo mama. Moyami. Molokoti. Mais mutune zaka moko mama Saratola. OK. Na kati église ya tozaka na boyambi ya Yesu Kristo mibale. OK. OK. Tozali na moyambi o ya liboso. Ona na zwa baptisme te. Ona no yebi Yesu Masia lokwa mokonzi pe mobateli na yete. O azali penza uti penza. Siko tango batuni nani ayambi nanu Yesu Masia lokwa mobikiti na vina yete alobinga na zali oyo. Loba kolo Yesu ngana ye bikisanga banda lelo telema kembe kuzwa libatisi. Ndeko na biso siko penele ex mama pasteur azali na ngambuni. Tozali na boyambi ya mbala mibale ezali ya muto asa yambaki Yesu Kristo kasi azongaki nsima likolo ya masumu ya sa kota mibale. Toyambi yo kasi mamtune ezali ebele ezali te mwa makambo moko ekolekana na sesende kona biso alobi te na bongo mwa motema lelo namoni ya posite faux photo ya bayembi ya orchestre ya Mike Kalambai. Siko eza nano na page alobi mon troisième fils qui m'a marqué beaucoup. Voilà. Fils de nani namoni mama na biso aposte alobi mon troisième fils 3 ans. Mais tous un examen toboite ya solo bino batu bozolo bake zamabe bozon dimela pénalité nzamba sali azo sale fort a changer vie na ye. Merci. Merci. Je me pose la question, notre papa de nous laisser je me pose la question, notre papa de nous laisser parrain manager il faut luka moyo ya mbaye tout. Merci beaucoup. Ce qui y a ndimeli Yesu Masia mutu pa ndimeli Yesu Masia abeta katonga makasi te metu yambie na mokili na biso yo toza bato masumu mezaka na moma moko papa na sala ya mabeli misangaka nazaka mutu masumu mosanto azate mais biso tuyambie ya solo kobongola motema wa meza bien alisengi pe pardon makasi pa papa Mike. Série zo continuer kaka. Aso komaka na ba page. Série zo continuer kaka. Ya ba écrit te tolingi be mission. Ndeka banda oya ofinga na be mission face aka be mission. Omoni te mama Judith. Makambo ezebele makambo susto ko ya ko dévaler te mais tozotan. Avec Penel tout est possible. Tout sauf rien est possible. Bongo chibindelo ngwe. Chibindelo ngwe. Nyonso wana oyo nyonso esalema lelo ezaka mwa ndambo si eza mwa parti kotana na kati église omoni yarivaka un certain moment lobi ke nakomi na likolo ya bato nyonso mais un certain moment okiti kokita Penel ezaka jour oyo papa Mike asalaka direct na butu na 23h ndaba mbana jour wana nde jour Penel akita jour wana de papa Mike asalaka zo lenga zo ganga kokoloba te jour wana nde Penel akita. Cela veut dire que o mati suka nango sali nini okiti soki ya solo kokita o akiti epesi ele so ya koloba ke ne fona zonga pa ya tata azonga biso to sambela nzambe menga na milo ba teke na za musanto nakenda nanga église na tondi o papa merci na buto avant na la papa nanga merci mama Sarah na beta katanga te na za musanto mais na liste ya ba chrétienne nazalaka naza païenne te pona nazwa baptême
nakoli na ndako basambelaka nzambe apart nzambe balakisi na kombo mosusu te nayebi ke ka ye nde azalaka donc malgré baoyo nyonso nasalaka nayebaki nazaka mwana nzambe me naza mosantu te. Voilà. Merci. Merci beaucoup maman Judith. Ah ndé na moni esika to kabwani nayo. Na éviter conclusion ni ko sala en général, passage na yo lisusu na Sarah to la TV et puis ba dédicace na yo. Merci beaucoup maman. Conseil na kopesa na bande kona biso basala ka théâtre, ndeko na biso sila bisalo alobaki babete. Alobaki kaka bosolo. Na monde oyo ya bino, na monde oyo ya biso nyonso toza ba hypocrite. Biso nyonso toza ba hypocrite. Rien à dire. Alors, ya mutu yeza oyo za ye sale effort ya koloba keno mutu wana zala mutu nanga. Soko zoloba sala attention ko toucher ete. Mutu wana na solo ane bien. Soko zo sala ko sala bo ete. Alors o na koloba za ke soko yebike mutu wana za mutu nanga, il faut oyeba ke ba oza kana bango pembeni ba toucher ete. Soki bazo toucher o nyonso wana eza onde kona biso sila uti koloba eza hypocrisie. Pona papa na biso Kalebi ya mutu ezali batela mwaso na sana ndako. Lelo mama wana akoti miniature pona nini okenda koluka makambo. Makambo wana edina neza yaki na kuku ebimi na poisa pourquoi ombande koti. Ayepe ko confirmer dina na pe na TikTok azola kisa penza ke makambo zoloba eza ya solo, rien à dire, la grande tourner page. Pesa pe honneur na mutoza na ye ekosala bien. Merci na ba Oyanga, merci na ba abonné à JK Télévision, abonnez-vous massivement ekosala biso bien. Merci na maman Sarah Tola, merci na ba abonné à Sarah Tola TV, merci na bande kona biso nyonso bazaki samba lola pambola bino. Merci. Voilà, merci beaucoup maman Judith Kalanga. Merci na président Bébé, merci na maman Nathalie. Talia Onyema, merci na yo. Merci na Sol Mbemba. Merci na Sarah Abone Eliezer Kanou, merci na Sela Kikela Rosebonga, merci na Pamela Kabea Edwige Kala la papa Edi MK, merci na Angelos Karwan, merci na Général KS, merci lisusu na Bob 08, merci na Nabosani na Boza Telme Bele Bakumbe Kimi na Binoniestu, Makia la Kumba, merci na Osia Masamba, merci vraiment la Binounios tout, bande qu'on a vu que vous avez des bobouchab officiel, Mama Passa, merci la Binounios, vraiment la Ligue Binouni qui te coutani la émission Moussoussou, au revoir, ciao. Entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.